banderole. Balobi, stade où est rotonda te pour la bino. Tomoni la publication à Facebook bando seka. Bawangi bando seka. Les maîtres. Jésus de l'Alliance Bataring, le maître du temple. Kalouka toujours. Maître du temple. C'est le matin, c'est mon Seigneur. Les oiseaux chantent, bien qu'ils soient partis. Les touris, dans les biens, c'est envolé. Mais qu'à côté, qu'un banana souvenir. De temps en temps, à la musique, tout n'y a toujours pas d'arrêt. Quand je le laissais, c'est mon super frère. Je vais l'aimer sans pouvoir oublier. Comme le soleil. Batubayate, Obanda Bango Mabé. Obanda Bango Mabé. Invitation à ardoise. Mais avec divin. Invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow Lango. Jardin de Dienne. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabé. Maison divine. À Bossali Binoté. À Tcheli Binoté promotion. Angolais à Pamba. Maison divine. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolis solo. Salut à tous les internautes de la chaîne Congo et c'est officiel plus télévision. C'est l'heure de votre émission. Clégie Show, Clégie Motor. Show. Na linga Berli va pesanga le rana Armel pesanga show. Armel pesanga show. Tout là la mission na lo. Berli va Armel azo comprendre de GT. Donc pesanga show après tout là na lo. Ya ngonde mtisa la émission moi lengi émission bat bayara likolo. Tebindeni to kitana bango malembe. Un grand merci à toi les grands boss Maya tout moi. Les boss Maya tout moi Maya moto le seul griffe du moment. Il faut te relater na loma, te relater encore, te relater en venant à nenga motema mabe. Conférence de presse dans le mois d'août, ça s'annonce chaud. Ça s'annonce chaud na ebisibino. Présentation pene ya bilamba wana nyonso te rozali puis ba vente rozali en ligne bino ba romona. Honorable Jansi Luonda na pesi mbote ndeko na ngai na pesi mbote na général manager Clovis Fimpa mais na bino na pesa maman Doris Fimpa mbote te na pesa mbote le 24 imagine-toi ou imaginez-vous Armel na lo bara na yo mbote imaginez-vous que non na pesa maman Doris Fimpa mbote te na pesa mbote ga lobi le 24 je sais que maraboza moi mon ndenge na pesa mbote na gouverneur de Washington commandant Terminator na IPCRIM je te salue. Je suis pas seul sur le plateau, je suis avec Miss Koulibaly, tous au temps au Betanaï, ma solo par rapport à concert, il a fait rigoler les pattes, Nika Boroni, tous au temps au Panza Penante. Bonjour Miss Koulibaly. Bonjour. Santé, ça va? Kitoko. Zuba jour, na mon mokala, na mon soulé. Nazala. Ngali na mon na opam, parce que na mon sala. Singa yo moni ngati. Omona question na surtout bandamba mora évolution et préparatif ya concert et à faire rigola omona onde bon ala mona wenge mona wenge abunde ke bien na mona ngo bien mais neti kaka mais nzamba osala neti c'est-à-dire bon abeti concert eza bato ebele batie bakal trop omoni bongaka muto osala mwa événement munene boye batu nyonso bavandi baotala ye ya fali esalamaka ti ya fali mpe azali na libaya te abeta mpena ndule bavandi baotala fali abeta tomona mais pourquoi bafaire batikele mpe temps wana abeta bato bamona mais oyo mona atie libaya oyo ake boye atie libaya oyo azongi boye atie libaya mais nzambe aza kaka sikoyo mone ngomonake oyo atie libaya oyo atie libaya oyo atie libaya réussite rozala na concert par rapport à mabaya nyonso to bato batie
bon eloko o nzambe abongisi même au tibakal gauche droite ah wana pamba soki vraiment makambo yo penda nzamba tie motema penda kabi faire gola penda au ça succès ataba tie ba banga combien estimbate bakal estimbate d'après yo ozo répondre le roi nzambe tozo répondre et ça linga pasi po nini na vie na biso we ransom oza fier na ye oza fier na ye mwana na ye fallait annuler concert wana Tenaye mon pas sali vidéo le beza concerté ils ara eloro mon pour na ba pêcheur une heure du temps fait à ba pêcheur ah est-ce que place eza wana batu balongo kasu wana ba ya kasu eza musika te pour concert oza matinée so batu balongo ati musika wana ba ya ka bona ebité yo mondeni po musika wana eloro o s'appelle si otina marambo en son sala gezali kasi yango na lobiti et on a lobby et ça fier na ye faire aza produit na ye aza mwana o ya bimisi fallait aza la fier concert ya mwana na ye invité payé ba surprise pe weko ba mon pe wera na concert et on ça kitoko et on ça la bien mais apparemment ningo mona wera son na roya te bon non peut to comme non mon kolango te mais à ça peut surprise a ça peut surprise a ça peut surprise on peut voir en son peut activer sur le terrain yangiama et ça la peut bien donc elle nous a la fière naie fière ya yanchoni pour so botate aux ba kokoté et à moi passe il y a boti azu ba koko faut ça la fière na produit naie quel est le faire donc on va mettre ma sola faire bon on va na wera donc le coup ça yaye donc c'est ça. Et puis à l'écart pe na quartier latin. Oh, tout le monde n'a pas pu. On met tout moninga i quartier latin en haut. Yo moninga misku du bali na ye. Po bali na papa na biso na ko felo mide, ye moko nanu. Asali pe o pe ko pe ko sala pas faire asali. Alors le bien on na ba YouTube, yo o tele ngote apesi ba banel ba courage donc c'est ça. À lobby donc c'est ça, à soutenir petit frère na ye. Mais peut-être ba manière oyo ba concert ya ferré baza o faire dérouler yo o corriger place ni au moins neti mo erreur te pona ngaka na lobby mboka France la ka ini to saka na bolingo to linganaka musique ba rankini par-ci par-là wana to linga ko longola mingi wana au moins na États-Unis ba partout ba par-ci par-là ba to ba soutenaka muninga beta muninga mswa kei ba linga mswa bakoti ba atindi ba fan na bo sala boy eza elengi ya mboka mais muninga zo bete loko donc ya okoka akopo koka Hervé akopo koka po azape na talent yango ki abeta na stade aimba bien ouais koyemba ouais azape na talent yango donc akoki ko beta donc c'est ça yo poza na carnaval lobby oh na carnaval et les cas qui toko makasi ce que soit dans le moro au binumu na carnaval bo moneke busala gitiza netini te netinga pena. Donc il faut que ça va bien quoi. Bato on va montrer que ça va bon na bango. Ba prêtre ba sali po si ma frère ça va prêtre ebelé. Et ça va bato mususu na minute oyo. Ba luka ba billet. Ba lingra faire mingi mais ba na mbongo te. Donc que ba za mbongo te. Net ba beda chou, ba choisi matata. Ba José Manzolo, ba Nicole Likoka. Ba Eric Fouri, Eric Mandala. Bako ça peut ba ba billet belé ba pesi batu pour ça mutu musu pa lingane yo mais bon soki batu wana bazui volonté te ke ba somba ba billet pour ba pesa batu y a pas moyen mo peut faire rigola atala souci ya ba peuple o ba peuple moyen ou ba peuple pauvre o bazangi ba mbongo somba ba billet mais ba lingara e moyen zate mo ga créer formule moi aider ban donc c'est ça. Surtout pendant faire égale à mon grand frère, donc petit nom Miss Koulibaly. Donc, bazole la billet, bazole la billet, bazole la banzela, bazole la billet. Tara papa Wemba, après ça va chegepe, courage, après ça va Zulu, donc bazaka abatu. Pas de musu bazaba lingane yo mais anambongo somba billet. So il faut que bureau na yo et ça là, to batu na yo o bastenara yo.
baya pena ba soutenir yo et ça la kitoko parce que ba soutenir yo bongo et ça la bien mouvement a payé 1000 billets on soit payé 10 000 billets et à certain 2500 francs à certain VIP pe ba musu bazali a payé 100 billets ya VIP akaboli pourquoi pas madame bongo ba na mboko yo net ba didi kinwani ba ko salango pourquoi pas tchatcho mbala ba ko salango madame bongo ba na mboka oyo. Et ça, l'organisation qui a gagné sur les Ferré, mon Patrick Beckham a acheté 1000 billets pour na bat. Patrick Beckham a panzeli bat. Mais Ferré, mon groupe, a na nenge mo rosala qui a distribué les billets. Pour moi, il y a Soleil qui a Michaud, Kerliker, donc mon bal a Diva Soleil. Il y a qui ont ma 10 000 billets. Je tourne, Salina yo, mon yaya la peu sur Mbote. Michaud Kerliker, donc, Aza jeune mo on a moi sinaé Soleil Diva ba sala ka ba festival na États-Unis ba ben saraba ba artiste et musicien donc yepé Aza ki a sepela ki mingi na ndenge Ferré azo sala événement oyo abaki osoma 10 000 billets pour la bateau akabona bango so so bateau baza 3 4 5 6 o mote ke toké liboso mais azaka on a moni aza payé moko mais na yebi o ya Ferré té po ba misene bazape. Mais jusque-là, Bolo Belakaka fait rigola, mais tout le monde a un concert au moins 3 ou 4 comme ça. Mais la minute où il fait les maisons. Il y a la Costa Zobeta. Ou qu'on soutenir. La Costa Azali vie, tu es baninaï. Mais Babylone Moussoupe, Bachakate. Bachakate. Parce que Oyebi qui est à d'autres chanan, il peut dire mocha. Et puis Moussika. Bon. Total la jour J moins 1. Déjà, vous tu peux la faire jour J moins 0. Jour J moins 1 pour les autres. Quelques heures. Donc, Bakita Mata, vérité, et Robimana Kakana, Souka. Donc, dans la partie, va 22 heures. Ndependa babimana banzela et combien toyeba mais pour la pena papa Hervé ko banga te la motema ya ko fungwama elo no eleka bien concerne eleka kitoko oko beta bien conseil ko leka pon na ta mo appelle nzela moi mikolo ba sona yoka donc bam le enga on le kandeza la tout le monde peut dire commis pour faire rigoler za mona wenge déjà beta martyr pour nga oza deuxième ouais avec la Ouerat avec la Ouerat bon avec donc ayebi stratégie ouais donc ayebi stratégie nini oyo que stade ko ça etonda faut que na ba université faut que na place bazaka belé faut ça la pena carnaval pour les locaux na yo na c'est blague na mulaka na université mo za na nani boy na kota awana kauka na mona qui cela est bien na kota sendwe na mona qui cela est bien mais faut tambola pour concert aux concert à munene blague té stade à munene yo mo po ebi ki za concert à munene ouais ça concert à munene pour ni to lobela ngotro so za ki na ngoketo mona chaque dimanche tout l'orchestre betara papa chéra betara chaque dimanche oyo ka ba $100 ba $50 confirme ni ko kolobate a betara ba concert ko du pamba ko to beta pe sous dimanche oyo to na concert. Neti à quand tout le monde a pu quoi dans le sous. Et ça sous bien. Tout le monde est quand. Bino de bozala ne. Boye c'est pas que faut bêtement. Beaucoup monde ya ko ya honorable Jansi Luonda. Ako ki ne pe ko ya. Pourquoi pas? Kofi na faire ba na bon terme. Na matanga affaire au mona Kofi na matanga affaire o leki na kufa. Kofi pe na prêtre ya na matanga wana. Donc c'est que na leki na e bana donc courezo le kakitoko. Donc c'est ça. Lobi peut tout le monde a Kofi na stade. Et comme ça la kitoko, ba si bien et comme ça la toi oui. Ba surprise eza. Ba surprise ezali. Donc ba surprise eza nango. Ba surprise eza pour tata mobechi ba ozanga ta Adolphe Dominguez. Na mona ki père le bel petit né kitoko. Ya wana esprit wengeza laka. Ye pas ozala. Donc Kofi ba goya. So pas y ça soit en plein fort pour Kofi a bien à tous les fans na ye pour que soutenir Ferregola. Pourquoi papa Oazé quoi? Il est parti Libayat. Vous soutenir un peu Oazé. Tu soutenir. Vous l'aimez ça la bino. Tu soutenir. Pendant que moi toi en premier moutouté. Oazé quoi bêta. Kofi le midi a eu si ma fan nyonso. Bon que na concert Oazé quoi. JB n'a pas bêta oui. Nani martyr.
Jibem Piana, on bête un peu concert Nicolo Kaka, on peut soutenir. Oh, y'a Jibem Piana, y'a la raté. Y'a pena tatouana pena ala la raté, moukoulou, tatou moukoulou. Jibem Piana ala la raté. Y'a bêta 300, 5, y'a pena bêta anaï. Et y'a bêta. Y'a pena chaque dimanche, à la Kendaka. Mais y'a bango, ça n'a pas quoi. Au moins, y'a bango, ça n'a pas quoi. Conseil qu'on va sous moi 20h, moi 21h. On a que ça ne dérange pas. Moutaro, tu peux pas faire. À quel concert? Mais ce que tu sais, air moko. Ozomona ke obomi muninga mais eloko nzamba bongisi ato kicho mati yana ngatika ato kicho mati fali betanga beta ke bele baboya kati boya abeta sala plein donc ils ont un problème ti moi mai Ferregola yana nga frère wa au sala plein mais ce côté moment que Ferregola a sali sélection ya bateau baoza pembeni pour l'organisation concert okolo banini pour na bateau ba pembeni le roi ba Laura Tendance le roi bateau mususu au mona bango ba sala ndeni mais pour nga ba pesa ba stratégie kitoko ba pesa ba vraie stratégie ba yaka pembeni na été ka sonne non muninga bengi bino pour eloko événement munene boy oyo ezangi boye bisie oyo ezangi boye bisie te tosala boye ndeko tokende boye ndeko tozongisa boye ezalaka bongo mpo liboko moko elongola poti te mais ezalaka te bayaka na basentiment l'organisation c'est bon baosorganize kitoko mpo nanga namonaki festival nasepelaki epuis namonaki mpe nani conférence na bango mpe nasepelaki namonaki mpemake mambe ekende bien nasepelaki epuis na kati ya bayoutube mpe naomona fere soki il faut souhaiter battre moro boy fallait faire inviter alinga inviter neti pour nga fallait faire inviter papa na Weranson mutali boso apa bengisi Kofi Olomide apa bengisi Jibem Piana apa bengisi Adolphe Dominguez apa bengisi Didier Mastela apa bengisi Blaise Boula eba Emelia bato ya monde ndenge fallait sala kite abenga bato oya bandi na bango bajipso bayaki esala kitoko eze événement munene neti José Manjolo penda non yena sabo amoni lelo pena na zo tembelete mais tous on moi temps solo là Ferregola a invité Kinosbi et a invité Kirebo plutôt et qui voyage na mobali na kas o meke se mobali na boy eza flagrant aza pe na droit aza mwasi na ye akobo boya ekufeli te c'est innocent boy aboyi na ye oso aboyaki te bonga bavoyage te mambe ela sati aprovoke ka voyage mo boye mpo ekeye te keloko azalaki na kini ya ye te aboyi na ye avant mpe obengisa mwasi ya motu fo mpe okontakte na mobali na ye mpo ye na mwasi na mbali ne bazala ndako moko donc baza mwasi na mobali vraiment bakende na lofre na bango ekendaka kitoko kuna festa bango na baage na bango boye vraiment donc bavandisi lofre kitoko boye bango mobali vraiment baza na festation parce que bavandisi lofre kitoko mobali alingi mwasi alingi mobali ke innocent oke kozala mpe na bacontrat na ye oyo esengai mwasi na ye directement okatiki ya boyi te mpo na nga mpe aza na masala nga bango te innocent aboyaki na ye aboyi na ye donc aboyi po abeti wapi po na minute oyo bon seke akobeta lobi po soki azali na bacontrat na ye wana kaka asali kaka mwa eloko moko boye kaka ya barapide asali kaka mwa eloko moko boye mais aboyi po so alingaki balingaki baya na ye parce que conseil gratuit avant bengisa mwasi na ye yo benga innocent soki omemela bino rebo chulu yo so obengisi kaka obengisi rebo innocent olinga te po ayebi baartiste basakana na biloko wana te akotika nzela te bakozoli mwasi ne mpe loka bajete innocent ocheke innocent ozobangela mwasi na mais emona niti mosu mpe tonton hervé azwaki ne yango na esprit ya bien abenga ye kaka ya bapesa kongo lokumu bapesa makambo mais mosusu ye mobali asuli yango na nde mosusu bake na bango eza mpe mabe te mpo ye mpena na mobali na ye bazala na bango même moral donc c'est ça yayebi nayebi te wana fo botuna vie
Moi, je suis venu à la moi, tout naïe. Moi, je suis naïe. Moi, je suis venu à la moi, je suis venu et moi, expliquer mon dernier cause. Mais je suis vraiment. Ah. Mais vous avez oh, vous avez mais je suis quatre montées, mais été. Bon, soit andimi. Soit andimi le cœur et moi. Oh, à quoi on dit ma petite? À quoi on dit ma petite? Mais faut que tu en vie naïe. À quoi on dit ma petite? Parce que s'il faut le bapelo pour Didier Lacoste. Le mot bête concerne moi message d'encouragement. Bon, non après ça va courage mais ça va passer. Courage mais ça va passer parce que fallait alukata le jour mususu. Et ça courage mais passer parce que bana ngo banjili yango ka bana ngo banani yango nde ba yaka bakoto. Bango pe obike bango pe ba soutenir bato makasi bango ba uta banjili makolo. Pas beaucoup de bazoya bango wana. So banani ba kota concert nao. C'est ça. Hein? C'est ça. Au moins, il y a des dates. Il y a des dates. Il y a des dates. Ah, bon, tout à l'heure, je suis moi, tout à l'heure, mais Nanzila ka komba faire, lex lelo, Nanzila ka banzem buka faire partout et bêta. Bateras million sur ma tongue, même pas goza, faire na faire. Ezo bêta, même Mayaza, faire na faire. Ezo bêta. Nanzila peut jouer pas Ering Wasumana. Nangwasuma kuna ka faire na faire ya wana yo mo de jetel so qui faire ça plein oh mais ezo mona na plein za siri ezo mona na ezo to ya ko forcer te ya ko lukate ya ko sala boete ezo mona na ko faire ça ne plein et mona na faire ça mona wenga za makila wenge no bi ke masamba débat ya fali bolobela ki ngo boete Nabi Sobia que Massamba débat a fallu le bien qu'on boité parce que fallait ça Congola kinit. Ake beta na boza to le bien on makasi ndeni. Ko ma mayo za na kinia. On peut kuna boza ba porter parole te. Roga ça la carnaval lelo. On est mamna Kisinjo azana ipa na carnaval. C'est ça. On est makamna un mot pour na Kisinjo. Asa musa na eka bien. Asa musala. Asa musala. Pour na ye asa musala mais pour nga asa pour na ye musala pour na ye zali oh pour na ye asa musala mais pour nga pe na asa musala faire faire ça vient nga pe na asa musala na podium pourquoi pas pour je n'ai pas même formaté na podium ouais même si artiste pourquoi pas je n'ai pas même formaté na Maestro Fabregas et ça bien si on appelle tout et puis na confirmer l'idée na yo ka bien makasi c'est que bondela pe quadra aya na yo aya pour matin bon rapport na quoi to na problème te bondela dans le sens que atazala na pour ça ya te aya pour matin dans na ye ça va non non ça la kuna mais mais il va obéir à concert dimanche na Ka David confirmer l'idée Ka David et ça dans celle ouais kota maboki wana donc $25 na $50 VIP donc $25 $50 VIP à partir de 13h 14h concert et bandi dimanche félicitations à Quadra toujours mais tu sais qu'on a à l'ongoliga suspension te ya bat le 40 TVT te bon na ko le ka TVT sana na tanga ete ça peut mais c'est quoi qui ça bat ba mamba quartier la te ba le 40 TVT yo le na mona na suspension aloba na ngate on a le ka na mona na ngate aza numéro na ngate to solo na ye même émission au pen antine de l'autre autala bim balandri ba ndako le kana TV ba le ka na yo TV ba le ka wala vient na bango ba olika kaka un problème te ba olika y a problème te ça un problème te ya Jackie pas but à concert le 24 yekuta tika de makambo pardon na ebite nga na mona minga beta na ba kermesse ke ye pa na mona ba concert bon na ebite on n'a pas bêta à concert. Ah mais n'habite boy makambo ya makamnete. Makambo za mama minene, makambo ya mama minene makambo. Na coste pour ça mama minene. Eza makambo na yete. Yo mo liwa poto ata komo za ko tangama. Na la coste.
Vous avez bien été? La Coste me t'aide. Na minute ba bango te, minute c'est faire. Minute da faire, na minute yo on a yemba ka voix likolo, on a na panza ka voix, on a saka ndenge nini. Habeta na pourquoi? Ready. Na pourquoi? Mais concert à faire et puis comment pourquoi? Te ko non faire ba ki 10 heures to bandi concert na biso. Ah ouais. Yo 10 heures. 10 heures ba zo kota. 10 heures stade déjà tout. Donc concert yiba ngo elo mo za matinée. Ouais soirée te. Ouais soirée te. Ouais soirée te. Ba ko uta wana ba ke pas ready. Ba utu wana. Ba ke pas nani msupa mutu. Ba ke c'est ça. Mais na air mo connait la Costa Salib na. Azana va conseiller. Yango conseil gratuit na ba ya na biso bazaka na ba conseiller. Luka conseiller mon pembe na yo foutier mo mbongo. La Costa Luka conseiller. Luka conseiller. Redia Luka conseiller. Ouais, Luka conseiller. Ah. Parce que si vous avez un conseiller, à conseiller yo kete, ko beta te Teresa Mabe. Ko beta te Teresa Mabe. Mais si vous avez déjà au Zubadj. Si vous avez un conseiller te, ko beta te, les simba te. Faut vous avez un conseiller, oza leader, vous avez un conseiller futa bango. Aussi directeur aux futa bango. Mais oya biso comment so muto aye ko travailler pa na yo akomi na mukala na yo. Salaire wana olongoli, respect wana yo olongoli. OK, aye patiki bana moi si famille, ba bi ke andra mususu la coste, andra mususu mutu boye. Ah, ya tika biloko na makamno zo loba ko nandi yana. Toto mamno zo oye bien ngobeke za bongote. Bien za bongote. Aye ba na bien za artiste. Avec moi na wenge mais fallait pas aluka makambo ya sangsa. Et le roi match ko po kitsao. Bon, ceux dans la conseil moi peut ça faire rigoler au lobby suko parce qu'on chute déjà petit à petit vers la fin. Donc faire rigoler pena dans le lobby sala pena makaba somo. Au bandi concert no avant spectacle kitoko makam kitoko. Pour mangama faisant au pio. Zana o bien pour la JTT mais ba billet batu ming baza ba billet ça tous les moyens au tinda batu ba livrer bango ba billet et ça pena batu o ba lingi o mingi mais baza mbongo te o ya pembe na yo ozanga ba donateur ozanga ba donatrice yebisa bango ba soma ba billet ba kabula pe batu to mona rapé batu misupe ole ka pe na voiture boy aboke msu 200 billets na prince. Oui, tout le monde a on a conseillé à Kofi Salama. Conseil à Kofi bêtement à martyr. Mais mon sommet habillé est belé. On petit batou. Ah, la conseil à Kofi. Conseil à Kofi le midi. Donc conseil à Kofi à martyr bakabola. Ouais, ma donateur ba yaka est belé. Ba yaka est belé, même 100 000 billets, 1 million de billets à Kabola ngo batou. Pour belé ba on la faire ba lingi yo ba pembe na yo mais ba ça na makokite même ba journaliste ba porter parole ba bi ba na besoin d'invitation donc les lo fo biwe sala ba to ba so ba chite ba soa ba so invitation te ba soa ba ça mbonga billet ba soa et puis yo peut ça faire conseil à Kabola ne ba bio fait te appelle sabatu o ba zangi mbongo. Nous avons un bon hôtel. Nous avons un bon hôtel. C'est ça. Ok, rapidement, bah dédicace. Biso, toi, bah la matongé. Tu dis Wemba, à négliger batouté. Wemba foula ba cheget. Mais à la pour ça compte à concert. Soit un bon hôtel. C'est ça. Et puis concert les gamalamu, obi tumbate, problème te, koibate. Elle est capena calme vraiment. Elle est capena posée. A tous la vie, on va vite. Mais fallait dans ça date. Tous la vie soit beau tout naï. Pour y aller bien bonnet qu'on le date. Abonné qu'on le date. C'est qu'il y a bêta, mais date n'a pas bombi. Ok, on est arrivé à la fin. Rapidement, bah dédicace. Donc, dans un festival Mouramounene et Salamana, Los Angeles, na Californie. Donc, Soleil Diva. Combat festival Badou. Donc ils ont des artistes. Donc ils ont en novembre l'année 2023. Soleil Badou. Soleil
Diva. Moi si à Michaud Kerliker. Donc Soleil Diva, moi si à Michaud Kerliker, ouais. Ce qui peut ça va bien. Donc il goes à la bien. Donc le festival il goes à la de 7 8 jours. États-Unis, tout ça 8 jours, pas de bokende. On les invités donc il goes à la kitoko quoi. Donc on appelle si Babé de Chumbote, Eric Fouri, Eric Mandala, Jean-Cy Luonda, Honorable Mbote, et puis on appelle si Abeda Chumbote, on appelle si aussi Bienvenue bientôt Mambote, Eric Ngwasuma, on appelle si Mbote, et puis Batunio soit Mbote, Babeda Chou, tu as besoin de bino, pour y faire ma boko, pour soutenir moi na mboka, et la fier na biso ya mboka, que faire bête ça dit plein, ça fier ya mboka, donc c'est ça. Et puis les amis de Miss Koulibaly, les amis de Benito Kiangoudi, et puis Ekiri Biberon, la PC Bino Bambote na Bino. Balinga Miss Koulibaly, c'est pas tout na banda comme on les mission de Nengenin. Baleli Congo fort. Baleli en makasi. Congo c'est. Congo c'est baleli en kitoko. Sous José Manzolo, baleli en makasi. De Bundes quoi. Na Nicole Likoka de Bundes. Ton numéro là c'est 081 24 82 463. Bino nyonso dimanche. To me en télé na Camp David. Donc Kofi Olomide Ozalawana à partir de 13h il y a concert et bandit. Donc $25, $50 VIP. Donc tout coûte na wana na Camp David donc et ça là qui toko. Donc faire ego là ba courage na yo lobby ba ko yoka yo. Lobby yemba penda tango zara yemba na 1995. OK. Ba sentir yo. On est arrivé à la fin. Miss Koulibaly, tout banda aboité, tout ça là, tout banda aboé, tout sous casco. C'est-à-dire l'eau. Ouais. Tout sous caravana. On est arrivé à la fin. Merci na batutu balandi biso. Merci na Chris Moucheni Azalaga alandi biso bena en live quoi. Merci na Berliv na meti Armel Wombo Malgo Pesenga. Choté, la Pessora Bambote Nayo, un grand merci au gouverneur de Washington. Je te salue. On est arrivé. Batubayate, au banda bango mabé. Au banda bango mabé. Invitation au la ardoise. Mais avec Given, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, on m'a fait tilata mabé. Maison Given à Bossalibinoté à Tchelibinoté promotion Angolais à Pamba. Maison Given vous êtes trop amoureux du pays. Wow.